Mayangani ya lelo ezali kosangisa basi ya CAFCO ya Kinshasa pe ya province bao bazalaki banda e bandeli ya mbotama ya CAFCO banda 2005 pona koyeba kotala lolenge nini CAFCO a fonctionnaki banda abotamaki kotelema pe kotala par rapport ya changement ya gouvernance na mboka na biso po musala ya CAFCO ezali kopusa kotindika ba mama bayeba kokota na ba institution ya mboka bayeba kozala esika moko na mibali esika mbulamatari azwaka mikano pona kokamba ekolo yango lokola na lolenge ya mbulamatari ba changement ezali mbongwana eza kokota ekoti biso pe ba mama tosangani pona koyeba komeka kotala ndenge nini tokosunga mbulamatari ndenge nini biso pe tokokota na kati ya mbongwana ena pona koyeba kosala musala elongo na bandeko na biso ya mibali na kati ya ba institution yango esengelaki na biso kofanda koyekola nanu po gender washing ezali notion ya sika oyo baza komemela biso na ba partenaire il faut koyeba nanu kososola yango komanyola yango pona ete toyeba lolenge nini tokoyeba kotindika mayele na biso makanisi na biso pona kosunga mbulamatari ayeba kokamba ekolo na kotala na miso ya mwasi pe na miso ya mobali.